ba mensonge pour ba kanga population. Réponse ali oui. Oui on a été Ézéchiel 22 28 et lobby. Moussa na bango ya koloba lokuta. Ete nani? Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ma sœur, Dieu m'a dit que yo est en France. Et puis mon bal de face à mon bal à poto. Ok, c'est frère, merci papa. Et puis tant que les papa, c'est parce que la bonne nouvelle est qu'en France, on va dans la France, basailini, cocorico et c'est un ça qui professeur da kubona bato baza kosaka misaki prophète en général. Jamais bayaka na mauvaise nouvelle. Jesus, ngai frère, ngai moko prophète moko tango nazali ko voyager kaka neka kwana ba ebisanga ke mwana ngali kusoka sana mwana mobali. Ja. Tango na ke na sonogramme ba na be sanga yi mwana nkento na mwana. Kazo kuja haka ba dut. Ngabite. Oyo feta mwana ko bima bonda ko yeba penda suki. La soma kutume ba biloko nini. Ngabi na ko somba suki mwana penda na moni abimina yeba penda mpona yebi mwana za mwana mobali. Na tela ko mwana mwasi. Qui Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé oyo. Na kukina wako pesa ba 1000 témoignages te. Sinon bakoya ko banaza ko kende contre ba prophète o bazana balabala na biso. Ba prophète oyo za ko mona oyo to mona na Ézéchiel 22 28 za ko ba ke ba ya kana Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Musa na ba mota ko ya na ndako avandi ka ba boetise. Nzamba la kisinga ke ndako bozana mapambo le belé. Mais ça et ça et ça. Et puis tant on a kende papa prophète zokana me pardon ko bimate Musa na nzambe aye awate mona ba baké na chambre yo moni bo Musa na nzambe ka ko visa kende ya pamba bwe Luka tambo ko pesa wana yo nzamba pambo la bino d'ailleurs année prochaine bo na bwe mais télévision na bino wana boza ko talaka nde yango muteza na milimo ya eza ko soigner saka bino donc nzamba lobi que vous me remettez ces postes téléviseurs là. Tango boko pesa ngwa ikomi na ndaku nayi. Mais pas na bino za ko yela ka bino ni bakala mabe. Oh biloko bijo wana late za na besprit mabe. Lobi bo pesa na bo pesa nga yango. Tango boko pesa yango lobi okuta na ikomi na kingo na mwasi nayi. So ya mwasi na ite ya mwana na ya mwana ite ya makangu nayi. Basi sambo bayaki pai na mobali moko balobi tozana mapa na bilamba na biso pesa biso kaka se kombo na yo tosalelaka po ete tolongola soni basi yango mangomba mapa nde mate ya bilamba nde bizaleli mobali nde Yesu baningi bazwa kombo na Yesu kasi mateya na bango ya Bible teo na mokili oyo basali na nzambe ya tokola ya solo bazali ebele kasi ya moniato ya fabrication locale bakomi pe ebele basusu baprofesi ya kopanza bafoye ya bato kotia badesordre batrouble na kati ya mabota ya bato basusu baprofesi ya fikofiko fiotolemi na baprofesi ya flateri baprofesi ya lokuta. Dirigé par un prophète, ceux qui ont la philosophie à un prophète, c'est dans aucun de gauche, aux autres de droite. Les membres de notre église, on a, basé dans Ésaïe 30, verset 9, 10, ce sont des petits enfants. Bakosara bana yamike. Et puis, maïe sanga tenanda. So kingana za mama oyo kanda kendana ndiko tuna mama kingandi kuna sibi maïe. So mama ya mkondo wana. Ah, maïe so keseli. Kendana ndiko tuna mama kingandi so ki maïe esile na mabele. Ngakutusena ngapola kosa yote un certain jour na monaka pasteur moko boy frère moko boy na koki ko critiquer misala nzambe te na ndenge ezaleli mena koloba yango po efunga batu misu pesa wana ni bidone ba yohana soki ni na un pasteur précisément un prophète tikana longola komba pasteur un prophète azali prophète paraît-il ayaka wana bidone oso boyana ba bidone nini ya mai rima roba sa kumulaka mai wana apesi na bato nyonso bokenda banda kosala nini yango soki bayela butu fwa kila ya bamona na miso
ser mai wana oza komona bato mosusu esala bango tuti na nema yango ezalanga na ndako bayaka kozwa fimwa tensi yaka mais tuni ye avant olamuka na mbeto ne osambelaki Rien, asambeli te. ona tsaika mai ya nini ya lusaku na mafuta. mais toza koya po tokenda conclusion c'est pour na yesu ke mama Ani baprofètes ce sont des Don Juan. Qu'est-ce que signifie Don Juan? Don Juan, la force est médecine. Bato bazali ya koya na sima ya. On pose la question, comment ça n'était pas de côté ça que na titre mama Ani chapitre fongoli. Est-ce que ba prophète ba izaka mensonge pour na kokanga biso? Oui, ce sont des Don Juan. Parce que ba yebete makanisi ya mutu, force ya mutu. Don Juan ba wiko pesa ka ata carotte oyo ke ba niki yango ba kizwa. Kende ko dia pona malade oyeli. Et puis le lendemain rapport payé papa depuis on pesa moi moi nous sommes ni boumbe ça ni comme calme. Ce sont des Don Juan. Mususu ayebisaka ser moko be ser na ngayo unayebi que ça fait plus de 10 ans on kobota te Nzambe akopesa ka mabota okobota. Et puis après quelques années ser mabande alléluia. Amen. Oyebete bambule ke na saina za kobota te sikoyo papa passer aleka ki wana papa prophète aleka ki asaku na kinga et puis boyebi ka témoignage na ba pasa bangoyo. Mais loko moko ser na za ko yebisa ba témoignage ya église ke Kote akendaki ayebisi bane lokola mamene dia lobi na kobota kaka. Mais c'est dans ba pays développé les États-Unis comme na OK moi sinon ça ko kobota. Parce que soki mobala na problème ba incubation ba maki ba mai o ezaki eza ya vie ya mbali musu eza nango o ba docteur ba ko injecter na yo maman sa nini oboti. Maman elo bazana ko bosa nza kendaki na ba procédure biochimique oyo nyonso basalaki et puis d'une façon ou d'une autre ko makambo ndenge ya parce que bakolanda biso ya koyeba keza kana ye ndela biso kutu bana ebele bazaki na libumune me baboyimbo yimba ba parti ya ndega ndela ayika ko présenter biso ka bote mi combien de bana na pasa ba utaki na Nzambe non ba trompe ya kodefa e komi na ya tro yo moi sinon so ba trompe te na pays des États-Unis mbongo no mute okata makambo yo ni moya ko pesa biso témoignage que ya lende ko alléluia. Depuis que papa prophète alobaki na kobota nde mwana pe nini yeyo po ke ko camoufler mobali na yo que depuis mene Nzambe l'homme de Dieu aleka pambola biso ke na kobota papa yeyo pendant que ye moko profiter pe na nzela pa kende pozo maki na ya kodefa et puis ye pa no ke nini yeyo baso de Don Juan ba prophète Nicolo yo ya Nicolo non depuis temps ya Nehemia oyo ba prophète Don Juan bazalaki o ba ya avec intérêt ya kosala nini ya ko guérir ya lokuta basusu délivrance ya kotongola basusu délivrance ya kobetaka bato uka monimi na Nzambe pena telemi na eglise azoloba bandeko aleluya nakumisi Nzambe mpo mwana nga azalaki na ndoki batongoli ye abimisi lipiemba oyo isengu te yoka bavekle spirituel bazongisi isengu mama papa profete aza ya Nzambe molimo ya mabe molalaka te ata okunolikisi na lopango na biso emo akoki kobima akoti epai na moto ezali nde likambo moto aboya mabe ayamba Yesu pe amiyeba malamu bongo moto na Nzambe ezikisa nyonso tokeba na miracle oyo ebongolisaka te ezali miracle ya Nzambe te o sosola esosola osakoli ya solo ayebanaka na bizaleli mpe na maloba na ye na ntango asuka baninga sosola esosola okeba na molimo ya pito azalaka na bango banganga bamisusu basalisa bamangomba bamisusu bakoma kosomba bakole pastoral ya kosomba bamosusu bamikomisa bango moko basali na Nzambe baninga bamelchisedeki bakomi ebeleo basangi botosi na bayebayaki libososomo esomoe Yesu aye na kunda ya Lazare alobi bolongola libanga mpe asekwisi Lazare apesi su mitindo bokata ye basinga bokangola ye na basinga oyo Yesu ye moko mpe ntango akufaki basalaki ye kaka ndenge moko na Lazare kasi mbala wana nde Nzambe moto asekwisaki ebongo yo Bible elobi Yesu azwaki esika na biso oza na esika ya Yesu to ya Lazare totelemeli baprofesi ya komona kaka bandoki ini que je va passer ba koyi koya nango ba prophète o bazali awa pembeni ya pili
ça biso yekas raison baza kotiela parce que ce sont des donjons baza koya pour travailler dans l'esprit parce que ce sont des choses que toi tu ne peux pas démontrer sinon que ndima kaka ke bango so bayela ndako ne bakoya ko travailler pour bandoki basala nini baya ka lisusu te bandoki yango bazali mais pour yo oza ko croire que bazali prophète o azunini ngenge na ye yango wana mokanda Esaïe 30 9, 10 et le bête bakosaka kaka bana mike na epana un prophète qui tu sont dans la grande idée de la Corée oza la prophète à Japon oza la prophète à Inde oza la prophète à Afrique tu ne peux pas passer chez moi pour ya koyebisa ngaki frère Joachim noko na yo maman na yo quelque part en Afrique kuna mtu ayaki na lipapu ayena sima ya baba situation oza na bakokende koloba ngana bana mike merci nzambe na zamwana tu ne peux